Bote bandeko balandi banso ya Vuvamu télévision etando ya bonsomi etando ya bonsomi ya bayindo pe ya kitoko oyo wapi batangisaka biso mokolo na mokolo boyebi ya bwanya pe ya mayele oyo kusala bongo lisiko ya bayindo banso batata mama boyei malamu na kati ya émission na bino maloba ya bakolo pona nini lelo toponi ete tozala na plateau na biso eza bongo susu plateau spécial po ete na maloba ya bakolo lelo tobengisi bakoko kasi bakoko lokola ba n'importe quel côté po ete lelo ebalani lisusu na mbotama to pe obandi penza lisanga ya vutuka bana mpambu vidila oyo bandaka le 20 mars 1994 na kati ya mboka ya Kinshasa pe na kati ya République démocratique du Congo kasi lelo bakokisi 27 ans nde tatina wana toye epa ya baye oyo basalaka misala yango oyo bandaka misala yango po ete bakwa bon kotalisa biso basosolisa biso po lelo mingi ya bato bazomona Vuvamu na ndenge ezaleli eske na kala pe ezalelaka bongo misusu mpe bayebi pe ete Vuvamu lelo akokisi 27 ans d'âge na kozala na ye nde mpo na yango yambo nanu totombeli bambotama elamu epai ya DG na biso po ete libala mpenza ya malongo esalamaka kobotama ya lisanga ya Vuvamu eza kobotama ya DG na biso kwa mambu oyo babotami mokolo malelo esika bozali totombeli bino yambo nanu bambotama elamu kasi na émission na biso maloba ya bakulutu to pe ya bakolo tokokende bongo na kosolola na bandeko banso oyo basalaka mosala na kati ya Vuvamu na ebandeli na yango lelo mutu amati na mongo Kongo mutu amoni fumukusu kia muzala pa na ngola nesongia nzila na télévision akoloba tala tata wana tala ndenge azali apesa baqualification nyonso kasi soki ntango mosusu ozalaka te esika mosali bandaka yango mona balobaka mosusu bomoni mbala moko akendaki quelque part aye kozonga akomi na misolo ake quelque part aye kozonga me boyebi te mutu wana na esika akendaki mikakatano akutanaki nango bokasi oyo asalaki bato mosusu ta mosusu bakomona yango te bazomona na esongi ya nzela fumukusu kia mozala pa na ngola nde bazomonela bango lelo bazomona mpe lisanga ya Vuvamu oyo bazoyamba bango ntango nyonso na mongo Kongo bazomona yango ndenge ezaleli na nkangu na yango na kolata nango na kitoko na yango nyonso nsima ya 27 ans mais avant tokóma na 27 ans ya lelo mpo tokocelebre yango mokolo ya lelo mpe bafutuka nyonso oyo bandemeli sango ya lobika loposo moyindo bakocelebre yango na kati ya mongo Kongo te kasi yambo biso tokende mpenza na kati ya kosepela milulu yango tosepelaki ete mokolo mwa lelo tokoka komona koyamba bakoko na biso oyo basalaka mosala tobengi bango bakoko kasi bokotala bilongi na bango na kolika ete bokomona ntango mosusu miso baza na suki ya pembe te baza mpe ta mosusu na mabandi te baza mpe na eloko moko te ezosignifie ke ta mosusu baza bakoko baza mpenza bilenge me mpo na nini tobengi bango mpenza bakoko po ete bango babandaka mosala oyo yambo biso toya nde esengaki na biso tosala bokasi po ete toya kokutana na bango po babetela biso mwa lisolo moke na oyo bango bayebi concernant sango ya lobika loposo moyindo to mpe lisanga ya vutuka bana mpambu vidila Vuvamu na mokuse na yango nde mpo na yango tokoyamba bango baza ebele kasi tokokende malembe po ete baza ebele donc tokoyamba mpe bango nyonso kasi kolandela bongo lisusu esika na biso ya mosala nde tomoni ete tobengaka bango moko po ete moto na moto azwaka mwa ngonga ya kotalisa biso nini oyo bango basali na kati ya lisanga ya Vuvamu mpe bayaki na eleko nini mpe bakutaki Vuvamu na lolenge kani nde na ntina wana na boko na biso ya bomama to ya bonengwa tozali bongo lisusu na koko na biso Mansoni koko mbote na bino mbote ndeko pero mopanzi sango mbote na bandeko nyonso ya Vuvamu télévision baye bazali kolanda etando na biso ya bwana etando ya mayele mbote na baye banso bavutuka oyo bazali kobunda etumba ya lobika loposo moyindo boni banzoto kimi ezali matondo mingi tokolikia na lisungi ya bandongo okolongono banzoto ezali na kina makasi tokolikia mpenza nde bomoni koko baza mpenza koko na kati ya lisanga ya vutuka bana mpambu vidila kasi po tokota mpena mozindo na bango moni na oboko na biso ya bomama ya botata ezali bongo lisusu na oyo ya biso koko mafuta oyo tobengaka aide accoucheuse
oyo basali musala pendant tango mulai pembeni ya bango mene sonyanzela fumukusu kia mzala pa na ngola tebite koko mbote na bino mbote lisusu mopanzi sango pero kimia katia matondo mingi koko tokolika kimia ezali basante nyonso eza mokimia kimia ezali na kati etuma lokola si tomonani boye kimia ezali matondo mingi toyebaka ntango nyonso bino bosiandami mpenza na kati etumba po ete ntango nyonso tunaka boni bino kimia ezali kimia eza na kati etumba biso baoyo ntango mosusu tokoti nanu mpenza etumba yango te me bino bomikotela etumba yango uta kala na kolika ete mpenza nde bolobi kimia eza na kati etumba bino bomoni ete eza mpenza na koko na ndenge bozokanisela yango te me koko na boyebi mpe na connaissance po ete na nsima na bango baboti mpe ebele nde yango wana biso na kofanda na bango tozomona ete par rapport ya génération par rapport ya boyebi oyo baza nango ezosenga mpenza tobenga bango bakoko ndenge ezalaka bilaka ya mfumuki mbangu ete sango oyo lobiko ya loposo moyindo ekoya mpenza epai ya bilenge yango nde bayambi sango yango mais lelo 27 ans d'âge toyebi te koko mansoni 27 ans d'âge na kati ya na existence mpenza ya lisanga ya kuvama mpona 27 ans d'âge nano wana bokoki koloba nini na bandeko bazolanda biso matondo mingi ndeko pero tokolika na bandeko baye bazali kolanda biso tokotalisa ete lelo le 20 mars 2021 ekokisi bongo mibu tuku mibale na sambo to 27 ans uta wana vuvamu to lisanga ya vuvamu etelemaki kasi na bandeko bayeba kolanda biso na mokolo mwa lelo tokoyebisa bongo ete vuvamu lokola ezali bongo etinda kasi na fonctionnement nango normal bandaki to emonaki mokolo uta mokolo ya le 20 mars 1994 eza na makambo mayema elekaki liboso tokolika ete tokozongela yango moke soki ngongo ekopesamela biso kasi le 20 mars ezali mokolo oyo Fumunkusu afandaki nsima koleka na mikakatano nyonso alekaki na yango nde afandaki mokila molimo yebisi ete esengeli sikoyo osala lokola lingomba, c'est-à-dire osangisa bato obanda kotangisa bango mibeko na bikela nde wana réunion ya yambo esalamaki le 20 mars 1994. Matondo mingi koko tolika ete na mikakatano nyonso onde botalisi Fumukusu bakutanaki na yango. Est-ce que na kati ya mikakatano wana ezaki mikakatano oyo etindaki penza mokila molimo eko abongo susu kotalisa bango ete basala lisanga moko lokola lingomba moko lisanga moko lokola lingomba oyo kosangisa bayindo banso po batanga mibeko mebikela mais kasi yambo nanu mikakatano bazalaki nango oyo etungisaki bango. Est-ce que bokoki kokende na mwa moke po basosola penza tina oyo yeli parce que tango mususu bato bakozala pena na bososoli malamu te koloba mikakatano ekutanaki nango ezalaki nini azalaki nzala azalaki ndenge nini to ezalaki nini donc botalisa pena mikakatano oyo mwa moke kaka po ekoka kosunga bandeko bazolanda biso. Matondo mingi tokolika ete lokola mwana nyonso Fumunkusu na kobotama na ye azalaki na baboti bamemaki na biyamba oyo nyonso bayambaki na bamemaki ye kasi ntango tokomaki na 1977 nde wana Fumunkusu bakendaki na mboka Kikinga. Ntango bakenda na mboka Kikinga kuna nde esika molimo ya tata mokeli eyaki kolakisa ete akozala penza mosali ya tata mokeli nde na lolenge wana na kokola na ye ti ekobana 1977 wana ndenge akoli akotaki na mangomba mosusu ndakisa azalaki na Armée du Christ azalaki na Salge pe bongo na DKB kasi kolandela mission oyo mokila molimo na biso epesaki ye Fumunkusu nde bongo esengelaki akende koteya bandeko to bakulutu oyo bazalaki deja na bamangomba oyo ezalaki kobundela loposo moyindo kasi lokola ye azalaki na ntango te bandeko oyo azokende koteya baboyaki kolanda sango oyo ayaki nango
nde batalaki mpe bolenge na ye balobi te yo koaporte biso eloko te okoaprendre biso eloko te nde ndenge wana mokili ya molimo lokola amonaki bongo alobaki te vi bamikakatano balingi kondimela yo te nde mikakatano tozolobela yango wana baye oyo basengelaki bayamba ye bayambaki ye te nde wana balobaki te tika bango mopanzi moko bino bokende koluka baye oyo bino bokotangisa mibeko na bikela nde wana etinda ekokisamaki uta mokolo ya le 20 mars. Matondo mingi bandeko bolandi penza mikaratano wakutanaki nango ezali kozanga koyamba sango oyo to pe kozanga koyamba nesonga nzila na lolengo esengelaki epai ya bandeko basusu yango esalaki ete mokila molimo monaki ete epesa bango penza etinda po ete babanda penza lisanga to pe lisanga ya futuka bana pambu vidila bango moko pe banda ko bota nkango pe banda ko tangisa mibeko mebikela dena tina wana batata pe banengwa na mbongo bozolanda biso toyebite. Nous allons demander à Coco Mansoni. Nous allons demander à Coco Mansoni de nous expliquer un peu en français parce qu'on a un problème sérieux avec nos frères qui sont à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre réellement c'est quoi votre élite. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens parlent de la liberté de l'homme noir, parlent de l'épanouissement de l'homme noir, de l'indépendance de l'homme noir, de l'indépendance de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'issue. Mais à travers la religion africaine, nous trouvons qu'il y a des possibilités de sortie de crise, on va dire, d'épanouissement et de développement. En quelques lignes, en français, pouvez-vous nous expliquer réellement c'est quoi l'objectif de Vouvamu et pour quel but en réalité? Merci, cher journaliste Pierre Okwakombe. J'espère que nos téléspectateurs doivent retenir une chose, que la lutte du Centre de veille spirituelle négro-africaine Vutuka Vanampambo de la Vouvamu en sigle est la révalorisation de l'homme noir. J'espère que tout le monde sait que quand on parle de l'homme noir, nous nous attendons à des hommes qui sont négligés, des hommes, des sous-hommes même, des hommes qui sont mendiants, des hommes qui ne connaissent rien. Alors qu'en réalité, l'homme noir est une personne vivante, est un homme avec un grand H comme tous les autres hommes de cette planète. C'est pourquoi notre existence ne dépend que de notre Créateur. Et le ciel, c'est-à-dire notre monde spirituel, a vu que nous avons tant souffert. C'est pourquoi, par l'entremise de Mfumu Kusukia Munzalampana Nangola Nelson Ganzila, le monde spirituel a inspiré cette personne, la grande personne de Nelson Ganzila, pour qu'il vienne nous libérer de toutes les injustices que nous sommes en train de subir. C'est pourquoi notre lutte n'est rien d'autre que la révalorisation de l'homme noir. Nous révalorisons tous les secteurs méprisés. Par exemple, la médecine. Quand on parle d'une médecine de noir, tout le monde dit que c'est une médecine traditionnelle. Alors que c'est une médecine africaine, c'est une médecine que l'homme noir a reçue de son créateur. Mais pourquoi nous devons parler de la traditionnalité de la médecine africaine alors que nous savons que les Chinois ont aussi leur médecine. Et quand nous parlons de la médecine chinoise, que dirons-nous? Ce n'est pas une médecine traditionnelle. Alors, quel contraste! C'est pourquoi nous disons que nous avons des secteurs qui ont été négligés. Nous avons notre architecture. Et notre architecture a été négligée. Quand on parle de l'architecture de l'Africain, tout le monde dit que c'est une architecture traditionnelle. Donc, tout ce qui est noir a été coloré de traditionnel. C'est pourquoi, aujourd'hui, par l'entremise de Mfumu Kusukia Munzalampana Nangola, Nelson Ganzila, la lutte a été débutée depuis le 20 mars 1994, et cette lutte n'a rien d'autre que la révalorisation de l'homme noir et de tout son atout. Merci beaucoup, je pense que vous nous suivez attentivement. Donc la religion africaine vient pour la renaissance de l'Afrique, pour valoriser tout ce qui est africain, tout ce qui est
dans nos Et valeurs. s'il vous plaît, je voudrais ajouter une chose, parce que l'homme noir étant perdu également, aujourd'hui, Vuvamu ou le centre de veille spirituelle négro-africaine, qui devient automatiquement la religion africaine, voudrait créer une symbiose entre le noir pour que le noir puisse être réhabilité. Parce que l'homme noir aujourd'hui est déconsidéré sur toute la planète. Cette réhabilitation de l'homme noir fait aussi partie de notre combat. Matondo mingi bandeko balandi na kolika ete bozolanda biso malamu to kendaki na ngambu ya lopoto poto meka kotalisa na bandeko banso bazolanda biso libanda ya mboka po ete baza na souci makasi na Cameroun, na Côte d'Ivoire, na Canada, na France, baza na moins souci ya comprendre Vuvamu. Lokola moi na makota to saelaka mingi lingala misusu bakenda kuna kasi baza pena na bososoli penza malamu te ya kota na biso ya lingala yango tolingaki moi ndimbola iko kozala po ete lelo eza mokolo oyo Vuvamu abotami pe lisanga ya Vuvamu ebotami nde na tina wana tolingaki moi ndimbola iko kozala po esunga batu bako kososola nini penza tozosala mpona mokolo mwa lelo nde batata mama tozali ka kokoba na kata manaka na biso tozali na koko na biso mafuta koko mafuta ya mbonanu tonga totuna po ete bino bozali nde tolobi bozali aide à coucheuse oye na lisanga ya Vuvamu uta mibunini to pe na neni bokotaka penza na lisanga ngo ya Vuvamu matondo mingi mpona kopesa biso maloba biso tokoti na Vuvamu uta 1995 nde toyaki Vuvamu kasi Vuvamu tokuti yango na lolenge oyo tokutelaki yango tokuti Vuvamu na ebandeli nyonso ezalaki ya ebandeli totangi siku na ebandeli toye mpe tozosala nyonso kino lelo Vuvamu kaka ezokende liboso. Donc bino lelo bosali 26 ans na kati ya musala ngo donc Vuvamu kokisi 27 bino bokisi 26 ans donc boumeli penza na kati ya musala ngo donc bo vivre penza ndenge betape nyonso ndenge ezoleka siko lelo ntango bozomona Vuvamu na Vuvamu ya kala est-ce que bokoki kondima penza ke Vuvamu ekokoma na forme oyo ya lelo ndakisa Vuvamu na kala bozali pe na espoir wana peke bokoma pe na boye te Vuvamu ya kala ezalaki atuke ezalaki mokie makasi eliki akutu teke tokokoma lelo kasi na nguya mpe makalunga loko eza etinda ya tata mokili yango tozokende likolo mpe Vuvamu ezomonana bipai nyonso matondo mingi tokoliki ya bandeko balandi toutaki kosola mpe na koko Mansoni toyebi te koko Mansoni bino bokotaka Vuvamu na ileko nini mpe na ntango nini matondo mingi ndeko pero tokoliki ya biso toye na Vuvamu uta 1995 précisément parce que Vuvamu ebimi na Mpwasa le 5 avril 1995 wana toza na commune ya Bumbu na balabala Mabeka numéro 98 bar 160 Régie Petit boza kuna bo l'excellent biso mwa bilili ba photo wana comme ça bande kwa mona kamo ba photo wana po esunga biso to mona na 1995 wana biso toye na Vuvamu donc uta wana biso pe tokokisi 26 ans ya lutte na kati ya Vuvamu matondo mingi soka talaki mwana mwasi mbele ya botaki déjà donc akomi déjà maman donc nyonso eza déjà ya kokoka po ete amisala nyonso pe na kati ya mokili soki pe mobali akomi pe mobali akomi na âge ya kobala bimi pe mandefu donc Vuvamu na ngongo oyo aza pe na jeune garçon to pe jeune fille to pe jeune maman eza boti déjà donc na kolika ete biso lelo na kotala Vuvamu ndenge eza lelo koko pena na bosembo nyonso pe na bosolo ntango boyaka bomonaka Vuvamu po toyoka masolo ke po mutu kuta kotaka na kilongo ya mabeka wana akotala mopanzi na mopanzi avant kota po soki okoti na kati bato nyonso ntango ozobi bazobela yo oza noki mais lelo en plaire nde bozomona bafuta mfumuki mbango mitemi nyonso mutu mpe azwi mpe azolula mwasi ya Vuvamu mwasi mpe azolula mobali ya Vuvamu eske na periode wana ezalaka bino ndenge nini boza komona yango ndenge nini po moyena tuna koko mafuta eza te po bango ntango mosusu bango nde bazalaki pena na mwa choc na ngambo wana mais bino batata na kotala pena boye matondo mingi en tout cas Vuvamu na ebandeli tokoliki ya bandeko baza na Bumbu lelo soki bakende na avenue Mabeka
na direction ya Matapol okoti mwa moke boye okomona lopango yango lelo peut-être bachange mais na ntango wana kilongo na biso ezalaki nango ye baclôtura kaka na basak baclôtura na basak epuis na likolo bazipa te moi mbula toza kaka na kati donc soki mbula ezobeta tonokeli mbula soki moi mpe eza makasi moi mpe ezofrape biso kasi ya motuya makasi ntango vamo ezo évolue ne songi ya nzina mfomokusu kia mozala mpana na ngola azopesa biso elikia azotelisa biso ete bomoni mosala oyo tozosala lelo esika oyo tozali fo tobongisa parce que bandeko bakoya ebele me biso na kotala bato tozali kozotala me est ce que sango bandeko bakolanda yango parce que bato nyonso bakakamaki na sango kaka ya yesu me biso tolobi te yesu azali mobikisi na biso te yesu azali mobikisi ya loposo pembe biso mobikisi na biso ezali bongo fumuki mbango mais est ce que makambo bato mpenza bakoconsidere yango ntango wana soki otali epuis bato bandaki bana soki okotika na vuvamu même bamembre ya famille bakomi kotaxe yo na makambo nyonso okomi ndoki okomi dépassé okomi détraqué mental donc makambo nyonso mabe yango bandaki kosala meme na bato soki baka yo mpe okoti na église wana mbala moko en tout cas même motu soki amoni kaka te nakokota te alors bato bandimelaki mwa moke na ntango bo bazoya po akota na kilongo soki akomi faut atala gauche atali droite soki bato bazotala soki bazotala te ale matondo mingi koko tolika ete lelo eza susu bongo te lelo eza na fierté po ete tokoka bongo susu kokota koko na yuta impression na bino ntango bozalaki wana bino mpe na ngambu na bino nebandele bino mpena mama mpe elenge mwasi ezalelaka bino pasi te bino bokotaka na bino na pete nyonso to ndenge nini matondo mingi mpona kopesa biso maloba atuka vamo ebandeli ezalaki mpasi mpo ya mpenza okota ozokana na mwasoni me biso lokola tozalaki kaka baponami so ozaka moponami okoya mpe kokanga motema nde ezalaki mwa mpasi moke kotala nano lolenge baninga baza yo kozala bongo te bamona na kilongo yango ndenge eza fuvama yango ndenge ezaleli moto azomona kaka bino na ngambo ya libota batungisa bino te batungisa mpenza te baninga nde sikoyo nde esalaka bien te okoti kuna okoyi moto avuvamu wana nde esalaki mpenza malamu mpenza te me lelo vuvamu oza na fiere koyo okomona mpenza ke nga mpe na avutuka oleki mpe na nzela mwasi avuvamu na elengi neleko wana te neleko wana matondo mingi tokolika ete tokomi na tranche na biso ya liboso esili moko osila mpo ete régie bakosunga biso mwa extrait ya milulu ya zo oyo nesonga nzela bazolaka bazotesa biso bilaka ya mfumuki mbangu mai oyo ekomela 3e président soki biso bayindo tomilengeli te mpo na yango en attendant mpo ete tokoyamba na mokando balobi si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malamu kaka mutu nyonso misala déjà na Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya pour résister kaka parce qu'il y a des moyens na biso et lelo yo président Kabila za na combat na bino basambeli président Kabila za na combat na bino basambeli ba américain ba impérialiste nyonso na période président kei na États-Unis na New York ba bengisi ba soi-disant basali na nzambe soi-disant basali na nzambe bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali bapia mindele boyokaki bapoint oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po bozala confiance na bapaster bozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali bapia mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te
président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe peut-être aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino to boyoka bokosepela po balukeli ye. Mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te, président Kabila ye po asala mission na ye azali 3e président ya république selon prophétie. 3e président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni biteni tokobomana na ntango molai. Prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te, prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona matali république du Congo, république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance. Soki bondimi mboka ekaba na biteni biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu tokontinue bozoba kasi soki tolingi tolongwa na pasi bandeko tolamuka. Matondo bandeko balandi tozokoba kaka na kati ya plateau na biso spécial oyo ezali mbotama ya lisanga ya vuvamu na kolika ete na ngonga oyo tokomi susu na ba invité na biso mosusu tokende pe kobeta mwa lisolo na bango nini oyo bango basalaki pe nini bamonaki na koya na bango na ebandeli po ete bato mingi oyo tobengisi lelo eza bayi oyo ya kala penza yango tobengaka bango bakoko na kati ya mosala nde na ngonga oyo toza na koko na biso fundu bofundu mbote na bino mbote mokonzi sango ntango nazomona bilili na bino ya kala nazomona bofundu ya elenge me lelo bosakaka elenge toyebi te bino bokotaka na kati ya lisanga ya vuvamu na mobu nini to mpe na bane nini oyo bokota na kati ya to mpe ntango mosu bobotama mpe na kati ya lisanga yango toyebi te matono mingi ndeko mopanzi sango na motono bopesi biso ya solo biso leloko bofundu tokoti vuvamu uta bongo vomu ntango eza kobanda ndenge lelo tozali kosepela bongo mibu tukumi bale na sambo to 27 ans ngai ngapi nakokisi 27 na kati ya vomu mponga na age nazalaki nango na ntango nazalaki bongo na mobu zomi na misato to mpe 13 ans nga na bandaka vuvamu lokote moboti na nga aza pionnier to esika oyo masolo ebandela vuvamu ebandaki ye azalaki ja na kati ya masolo wana donc nga nazali ja moto na bandaki vuvamu na bolenge ngeta ya solo sikoyo bisala nini oyo bino bosali na kati parce que tomonaka bandeko ebele baza na kati ya lisanga ya vuvamu bino bozalaki bilenge na eleko wana misala nini ntango bozalaki bilenge bozalaki kosala na kati ya lisanga ya vuvamu na kibolenge na bino wana matono mingi ndeko mopanzi sango ya solo ntango vuvamu ebandaki likanisi ya ebandeli ya vuvamu ezalaki mingi mpenza te ya losambo ezalaki mingi tosangani na nsima ya kosangana biso tokoti na misala ete na ebandeli wana tozalaki mingi kosala misala ya kosala bikoti ya koketeka na stade mpe bongo nesongi ya nzela bango moko bazali kosala mingi mituka mpe bongo kosala misala ya kotonga bilamba mpe bongo misala ezali bongo ya kobeta dactylographe donc machine yango wana misala tozalaki nango mingi kosala yango wana biso bilenge na ntango wana tozalaki vomo ezalaki mingi objectif na yango misala ezalaki nango te na ndenge ya donc révolution ya misala donc bapesa bilenge misala bilenge basala mpa kokota na kati ya mokili ya mosala mais en même temps bozotanga mpe bozoyekola ingeta lolenge wana ok matondo mingi tokolika ete koko fundu ndenge omoni bango wana bandeko balandi baza mpe pionnier na ngambu ya ndinga mpe mbakalunga tobwaki mwa setu donc ntango ndinga mpe mbakalunga ezobanda bango mpe baza na kati bazobanda nde po ekoka kotungisa biso te tokoyoka mwa loyembo tokosenga mpa na bango parce que bayebi mpe teke tokosenga bango mais tozosenga bango babetela biso nzembo ya yambo boyembaka na kati ya lisanga ya vuvamu ntango bozosangana boye nzembo ya yambo boyembaka est ce que boko relative ezalaki nanu wapi ebokoti na kati ndinga mpe mbakalunga wana epuis ezalaki na kilongwa ndenge nini mpe bozala koyemba na banani oyo bozalaka na bango boyembaka na bango nzembo yango mpe nsima nango bobetela biso mwa kapela moko ya loyembo yango matono mingi ndeko mopanzi sango ya solo ntango biso tokotaki vuvamu korali ya yambo ya liboso oyo ezalaki koyemba na ntango wana ezalaki bongo tozalaki bongo nakoki koloba ete motoba tozalaki motoba ezalaki ngai moko bofundu tozalaki bongo na ngunza prince oyo lelo azali cordon général na biso mvundi mamo
tozalaki bongo pe lisusu na tata Makwiza, tata Madika, tata Lumanakio, pe bongo tozalaki bongo na nengwa wana zalaki butongo tozalaki bilenge, nengwa Luvankalu, pe tozalaki bongo na nengwa Mafuta. Tango wana bambasi tozalaki mingi bilenge na tango wana. Nde bongo na tata Madika, de biso ba tozalaki bongo na ndinga Pemba Kalunga ebandeli wana. Ezalaki bongo tango wana na aveni ngiringiri na balabala bambili 136 na ndako ya ye moko ne songia nzila to bandelaka kuna makambo bandelaka kuna ya mboto ya kobima libanda to bandelaki kuna na bambili 136 de bongo esika o chorale bandeli manso mabota maki nde loyembo tozalaki binko yemba ezalaki bongo yo moyindo longwa na pongi yo moyindo longwa na pongi takimbangu alobeli yo moyindo koma zoba na mokili yokoma pamba ozalaki natina koleka yo moyindo zonga sima na bilei baleisi yo sebampiodi esila makila na makoso badendo ya bambwa na mulato balatisi yo batombola enzulu kakala oyetonda mosotwa mitoki na molimo komazoba ya koteka butu na moi yango wana upaka mingi ya mibale ezalaki beto bandombe twatuka mwafelika twaiza kinkole muntiza b'Amerika kinkole kia beto kia ntangu kimanisa matondo koko ya muto matondo mingi toliki ete eza penza malamu boyoki baloyembo oyo bamandanga nango na ebandeli kaka ya révolution kaka ya kolamusa makanisi ya bayindo banso donc kino lelo lutte bongwani te banzembo ezaka ya kolamusa makanisi kino lelo ko fundu na âge à 13 ans bilenge bisusu oyo bozalaki na bango makanisi nini bazalaki na yango ntango bino bozosala mosala matondo mingi na ekopandisa âge à 13 ans na bandi vuvamu lelo mpona kozala vutuka fozala kaka moponami soki oza moponami te okozala vutuka te po ete na ntango wana mpe bilenge mpe ebele tozalaki na bazalaki mpe na baage lokola biso bazalaki kasi lokola bango ebalanaki te na bango na ntango wana yango antuka bango bamonaki mingi ete ntina moko te bamikotisa na kati ya makambo oyo me biso lokola toponamaki me kosala na bandeko ndakisa na kati ya quartier bilenge mosusu ezalaki nango kokoso te en tout cas wana ezalaki kokoso te tozalaki na biso kosaka na ndenge ya malamu me biso lokola toyebaki makanisi ngambo ezalaki nde yango tomipesaki na makanisi oyo wana ezalaki na ntango wana mpona kosalela mingi mfumuki mbango atako tozalaki bilenge matondo mingi toliki ete mbala nsima toyamba bino na kati ya plateau spécial po ete bolobela biso uniquement ntango mosusu ndenge nini chorale na biso ebotamaki ti lelo ekokisa bongo susu ntango mosusu 27 ans mpe ya existence nango na kati ya lisanga ya butuka bana pambu bilila mbala nsima toyamba bino koko po ete koza na mingi ya kotalisa epai na biso epai ya baye oyo nyonso bakoti pouvoir mosika na kolika ete tokosala manaka tokosenga mpena na pouvoir télévision baakorde biso espace po ete bobetela biso lisolo mpona balanga nzembo nyonso bayeba esika banzembo ewutelaka mpe ndenge ebandelaka matondo mingi solo bolimbisi tobosani mpe ya lukula te mpe longo tozalaki mpe na ya lukula mpe tozalaki mpo tobosanaki mpe ya lukula na kati ya chorale na ya lukula mpe tozalaki na bango elongo matondo mingi bandeko balandi tozokobaka na kati ya manaka na biso tokomi susu na ngonga oyo toyamba susu moko ya bakoko na biso koko na biso mana bango baza parmi bafungwavula ya yambo oyo nesonga nzela nomaka na kati ya lisanga futuka bana mpambukila wana tokoliki ya bakoyebisa biso eza wapi esika nini basalelaki mpena misala okomona bote na bino
Mbote mopanzi sango. to pesa na pena yenge keno. Yenge keno mopanzi sango. Matondo mingi. Yako perception ndingisa yako bandenge nini bandaki musala yango to kitana ke pai wapi tuza kosalela yango pe pai wapi. Ya solo biso to vana kana ndako po to yobe basango boye deki moko tozaka na yo ya yebisa biso zaki na baduti. To komi na mabeka wana donc to mona ki donc place to na ko kota kaka te kuna liboso nango zaki na nzete ambili ndenge ya kokota za ko mona lokola yo changa na ndako ba soso to ni po ezalaki pembeni balinga yango pe basaki basaki wana mokomsu to koti ka be boye na kata kilongo pede to mwa bato basa kotondwa milimo ezokota ko panza basaki ngala telme bato mabe ko changa esika nini donc c'est quand bano ko mona leki ya kumbanga pe ateya kingai yo na moki yepa soso azali ndoki alinga na kota bondoki wana Moi ezaki na mobuli. wana zaki lokwa to bandaki musana 98 ti me tanto sisaki namba moko mfumu tanga kotaki abengi biso mutu na mutu azana likambo akene ko yebisa ba difficulté azana ngo ate to koma mfumu aleni si biso pe alaki si biso ke poza ba ponami yika ka be piko kwa ngana sa motema na yika piko na makambo ndenge vraiment na zomo la biloko boyezo bimaka be ndenge ni mais to sai kama makasi to na kata mabeko antando zaki mbule ekobeta tozana mfumu esika moko apoli wate ngana tauna za uteka mema masala na ngana na kamata mimi kapoto ko tiana kati ya kilongo pona kubatela mfumu alibite tuzo sa musala tata c'est que pesinga siko bongo na nzana na upola te kanga ka bi motema maye maso azako libana biso na tango ndenga za pesa biso likia tuzo mona kezali ko mona na siko atenga mite ndinga kalobela ka biso ke botala ka pato zoko kene bayino ba koma mikonzi ya bato nyonso même ndele bino so bino vebele ko ba américain eloko pamba maloba ya mfumu kimbango ekoki kozanga te ekoki koleka te ekosimba kaka banda tango tina moya le soko tela ngombe maloba bo ya lobaka na biso na 98 wana yango pese ko konte siko mate pese te ya biso yango ka pe elonga zoza na biso kaka Matondo mingi koko tokolika ete nangamu na bino toyoki ete koko bozalaka fumavu ngeta fumavu la eleko wana ngeta kalaka mikaratano te ba pasite po ete lelo fumavu la tant msoza na mwa nkangu na ye bazola tape kitoko fumavu la makamunyo cela donc eda pena malamba donc na molato pesa ba fumavu la mwa basafari mo pesa ba fumavu la période mo mais bino ne eleko na bino ezalaka ndenge kani matondo mingi na kopesa biso so maloba kata to bimengi bopeto to zongi na kata vula to taka lettre ye balibiti yo banemengi mfuma vula ya mabeka to kinati tuna mfumu mais kolobi ngai mfuma vula ya mabeka miso eza molili munoke kanga na mona kate loko moko te mais ndenge ni pena ko kotwalisa bato ndenge abilo kola ngamu te na tiyo wana ngai te me bango mei baponi ngai balobi na ngai to pona yo ndo ya mwana za place me bango pe bazala pembeni na yo bokana ko twalisa na lobi na bino mokakatano ezalaki po na libenga eloko moko te bokokote na kilongo boye bango bayaka baye bapanze kilongo pe bapesi bino ordre lobi tokoya lisusu ntango kokutana tokokuta kilongo nyonso ezoki ndenge ezalaki donc babisielu babisielu ko bazakami bapanze kilongo unatali bo tongo tana bo banengo bazongi na bandako o bilenge ya mibali tozaki na bango bamisusu pale mwisi na kotala boye tosala bonezali etinda tamso to likiba seteka pemel to bete susu na kilongo nyonso pe ko kansate loko balobi ndenge wana bakozanga te bako ya lisusu ka jour ya la ki ere ya pesi wana boko mona bango bakoti bayo de bozalo obligé donc na tango ezalika donc on se bango batini ka lobaka iyo na kusala yango et iyo mpe yango ezati na moya lelo so ina songi nzela lobi na biso bosala bo biso ka be iyo yambaka okokokokaka te yambaka kenene pa yoko kene pa kokuta na matata nyonso matondo mingi bandeko balandi bozolanda biso ezalaki bakitisi banso tokokisi koko bazo expliquer biso pona nini totunaki bango po ete kino lelo bafuma vula bazali
toyebite kokola to pe kokoma munene ya vuvamu tango mosusu tokoloba ete fumavula eza lisusu ebonga moko eza pena na valeur te mpo bangunza bazali te baza kaka na responsabilité fumavula baza kaka na responsabilité na bango wuta ebandeli ya vuvamu lokola fumavula yambo ezalaki bango mene esonge nzila nsima nango bakitisi yango epai ya bayebanso bazalaki bongo susu kokamba na bango lelo eza mpe na baye oyo baza bafumavula topesi bafumavula banso oyo bazosala mosala na bavula nyonso kosala makasi mpo ete bavuleka bongo telema topesi bino bambote esika bozali bozoyoka soki bokutani na mikakatano bakendaka epai ya kulutu oyo alekaka yambo mpo ete toka bongo tuna koko na esika na kosala ndenge nini koko na kokosalela lolenge kani mpo ete ngai mpe nakoka bongo kokamba manaka na lolenge esengeli matondo mingi na kolika ete tozokoba kaka na kati ya manaka na biso na kati ya plateau spécial kolandela mbotama ya lisanga na biso ya vuvamu 27 ans de lutte 27 ans na terrain tombandi ete lelo soki bato bazomona bililingi ya mfumuki mbangu bililingi yayaki mpavita na biteni nyonso na mituka eza na bato basalaki bokasi bato batutaki tolo ya kolata yaki mpavita kino na kingo na ba-t-shirt partout po ete eza na bato moko bazwaki mokano ete bakoyokela yaki mpa soni te bakoyokela mfumuki mbangu soni te bakolata yango mpe bakotia na biteni nyonso nde na ntina wana lisanga ya vuvamu ebundaki mpenza makasi mpo na koloba ete mfumuki mbangu aza propriété privé ya bato moko songolo pakala te kasi aza ya bayindo banso moyindo nyonso esengeli ata mfumuki mbangu moyindo nyonso esengeli ayeba mfumuki mbangu nde lutte basalaki mpo ete nkombo ya mfumuki mbangu mpe yaki mpavita mpe balongo na biso nyonso nengwa nzinga mbuta machwa mbuta lumumba bango banso na kati ya Felika Mobimba mpe baye banso batelema na ntina ya etumba oyo bakoka komonana mpe bandima mapenza epai ya bayindo lisanga ya vutuka bana pambu vilila na kolika ete yambo lisanga ya vuvamu etelema mutu moko te azali kolata réfugié mfumuki mbangu ezalaki spécialement réservé na église kimbangiste kasi bato mosusu te mais bato oyo baye kobrise makambo wana eza lisanga ya vutuka bana pambu vilila mpona kotalisa biso ete mfumuki mbangu aza ya bayindo banso te na ntina wana na 27 ans de lutte tokotya ata oyo wana kaka bokondimela bango te na mwa moke oyo basali wana tozomona yango sur terre na mituka nyonso komba mfumuki mbangu ezali mpe bililingi ya mfumuki mbangu ezali matondo mingi tozokoba kaka na kati ya manaka na biso tokomi bongo lisusu na koko na biso bango babimi mwa soki ya pembe koko basadidi koko mbote na bino matoni yenge kieno matoni kimi ezali kimia na kati etumba tata journaliste tosepeli makasi mpo ntango nyonso bino na kati etumba soki bino kutu bobimi soki ya pembe boza na kati etumba bongo biso bilenge fo tozala kaka na kati etumba donc fo tolakisa etumba wana koleka kutu na bino ingeta po ete bino osiandami na kati ya mosala oyo koko bobeti combien d'année bozali buboni na kati etumba matondo mingi tata journaliste na kopesa biso maloba tosali koto mibale na mitano na kati ya lisanga vuvamu tokoti vuvamu na 1966 na suka début ya bokoti ya 1996 tokoti na kati ya lisanga na kokoba toyo kobima bamissionnaire na 1998 ingeta bokoti na 96 mais obimi missionnaire na 98 boumelaki na kobima missionnaire boza kobanga kobima missionnaire to mpe kobanga kutu penza te pamba te biso batalisaki biso yambo ya kokota vuvamu tozalaki ntango nyonso soki tolingi kolala tokomona soki osambeli yesu na yo wana ngai kimbangu mokonzi na yo ngeta ti na eleko moko na ye kobela na beli na 1986 tomoni neti pole boye babengi biso tata fasadidi oza na bokolo nga alobi ngeta mfumu bimisi eloko ezali awa na bimisi boye kamelo ye bimi
nazwi na fini yango nga lobi bapasi mosu etikala lobi ngai kimbangu mokonzi na yo nalakisi yo centre d'accueil te kasi zela ti eleko oyo nakotindela yo moto na yango nakozelaka mibu misato mine alekomi kopesa biso pasi tokomi kolukaka biso moko eteni wapi oyo nga na kokuta eteni esika basambelaka mfumu kimbangu ye moko yango esalaki te ntango mibu wana eleki na nengo aku tozala kokende luka banzela yango tokutani na mvula aye kokwea na basinga ya courant mpe ezali nasimbi nengo anatelemisi na mbasi nakozonga tozongaki ndako alors ye kokoma na eleko na 1996 na kati ya garage biso tozosala motere awa toyoki kaka liloba suka ete naza na bainvitation nazokabola mbala moko esika nazalaki nalobi ngai eyo nazali awa bayebi biso invitation na Tata Kidiadi. Tata Kidiadi nime tapisa mina invitation. Ngeta po Tata Kidiadi leko wana azalaki na mituka ba Bluebird azalaki koya koteka ba pièce ya mituka eneteni na biso. Tata Kidiadi alanga nzembo. Ngeta bango tanfu tozwi invitation tozongi na ndako. Tangu tozongi na ndako il faut que nokutana na IPS. Amokolo ngo ekoki sifo tokende kozwa ngai na nengwa tokende kozwa Tata Kidiadi na nengwa po tomata na IPS tokomi na nzela babengi biso na telefone bon ngalobi nengwa bino bokende biso tozongi na nete na musala me boyoka soki boyoki kaka te kuna basambelaka Yesu te basambelaka mfumu kimbangu epai balakisaki nga yango wana na lukaka tozongi na musala tangu tozongi na pokwa na ndako nengwa alobi makamu na yoki uta na botama makamu nini alobi kuna kutu balinga kombo ya Yesu te ngalobi sika mo yango basanga na mukolo nini mukolo misato mukolo misato matondo mini tolongwana misato ekoki tokei na mabeka bayambi biso potango wana bazalaki il faut ça ko komaki na mabeka kilongo bo mona ki onde ndaki ije ya nguma ije ya nguma basaki batanda puis soko komi kaka wana lokola biso tozalaki déjà na maye off mukimango apesaki biso totalaki kutu maye wana te ngai posa na ngezalaki kaka namona esika mfumu kimbango azalaka matondo mingi tokolika ete tozokoba penza na bakoko na biso na kata plateau pe bososola kaka bandeko bazobeta masolo il y a 27 ans, 25 ans, 26 ans. Donc, nyonso oyo bango bamoni na kati ya etumba ya lobiko loposo moyindo pona ko accompagner et pona ko sunga pona ko pesa maboko na nesongi nzila na nyonso bazotalisa biso eza pona kotalisa biso vuva meuti wapi po toza pena na esika wana vuva meuti wapi nde na kati ya bososoli yango nayebi te na motuna moko pa ya koko mansoni tuna moko mutuna wana esengelaki te tuna ngo mwa invité na biso nyonso ya mokolo moleko po lelo tozobeta lisolo ya vuvamu mais toyoki ete koko mansoni bazalaka moto moko azalaka na grand séminaire botangaka grand séminaire mapai mpona kokoma sango mbe lelo tozomona ta mokolo mwa lelo eza présenté na mutu te po koko mansoni alinga azala neta mosu na bambasi te mais botiki eteni wana o bazotangisa bino grand séminaire eloko nini esalaka mpe impression nini bozwaka te mpe nini oyo boyokaka mpo epermettre bino boya na kati ya lisanga ya futuka vana mpambu vidi mpo bozalaka na kati ya grand séminaire matondo mingi ndeko pero tokolikia lisolo tolinga kobeta yango mpenza mingi te parce que tozwi nanu sanga vom na séminaire te mais tozalaki séminariste mais mpona baraison na biso nde tolongwaki séminaire po biso mpenza tobotami catholique uta na paroisse ya Nkandu tozalaki un bon servant tozoservir bamese ntina cathédrale du centre po totanga bakombo ya bato te
ba o bazolanda nga baninga na ngai baancien séminaire bamosusu bakoma bakire bamosusu bakoma bakire bazolanda baancien baninga na nga bakoma bakire bazolanda moko kutu azalaka pembeni awa tokutanaka nde mingi awa na matadi kibala aza kire na paroisse eza na campem donc toza kuna bon ntango tozalaki kuna tozomona makambo nyonso normal mais ntango tobimi kuna biso mpe tomonaki bon tobanda koluka na biso makambo na biso ya ndenge na biso mais biso chance tozwaki vuvamu efungwami na mabeka biso lupango na biso eza na mabeka vuvamu efungwami na mabeka 160 biso lupango na biso eza na mabeka 163 donc ntango bazoclotire basak wana biso tozovivre no bato moko baye wana bazoclotire basak mais tozomona tata moko alekaka ne wana alataka bilamba vert mais akotaka kuna mokolo mosusu biso tolobi mais kuna bakenda kosala nini or nga mpe nakenda na baninga na nga mpo nga mpe ntango nalongo séminaire nasali mwa accroché na islam na kati kaka koluka vérité nasali mwa accroché na islam epuis nake mwa bade séminaire na ekankar donc kuna mpenza natangaki na nga makambo mingi te nde nga mpe naye koforme groupe na ngai ntango naforme groupe na nga bandeko ebele tozalaki na bambino en tout cas lokola toyoki bato wana bakokende esala conférence il faut tokende nga nafika mwa mayele na ntango tobanakakisa mwa mayele faut toke tosukisa nango tata wana makambo wana azoloba kuna mais tokenda tata ngo ozoloba nesongi nzela tata wana effectivement ezalaki nesongi ko toyebaki ye nano te mfukusu toyebaki nano te faut tosukisa tata wana mais ntango tokenda en tout cas na mokolo yango mbula mpe ebetaki ezalaki mokolo ya le 3 décembre 1995 conférence moko esalamaki kuna thème nango ezalaki moto moyino na nzambe na ye alors fumu nkusu atalisi biso synthèse selon la bible ndenge nini nzambe asalila mokili me bakestion ebele tomonaki ezalaki flou na kati abi bon ntango ekoki totuna tata oyo bakestion tobombarde bakestion pour que liboso ya bato na ye tosilisa ngala alors totuni mituna motuna liboso bango bayanoli mituna mibale bango bayanoli mituna misatu bayanoli biso na motuna ntango bango bayanoli biso na motuna to oh siko biso ezalaki incapable ya koyanola ezalaki motuna ya pigmentation bino me bato nyonso biso soki tokoma toza bayindo parce que biso awa moi eza makasi bayindo mindele kuna lokola moi eza makasi yango bazalaka pembe me batuna biso sikoyo mpona nini eloko nini esalaka ete bayindo oyo bakenda kuna baboteli bana na bango kuna bana wana babimaka mindele te babimaka bato moyindo elamusi makanisi na ngamba moko siko nayi komona ndiri na ndima likambo moko ya buzoba mpenza omoni mpenaki no namoni ke na ndima likambo moko ya buzoba okendaki mpo bosukisa me basukisi sikoyo na mituni bon sikoyo eloko nini esalaka bongo bazinga na esika na yo mpo oyeba yango yaka kotanga libeko bebikela matondo mingi bandeko balandi nakoliki ete bozolanda mpenza mutu na mutu avutukaki na lolenge na ye mpe na histoire na ye toyoki koko basalidi ya batalisi biso na ndenge ya bandoto bakutanaka na mfumuki mbangu oyo atalisaka bango ke na kotinda mutu oyo akoya mpe bokozalaka na esika oyo babelaka nga mfumuki mbangu nde koko bango mpe bakendaki na bango na tembe na bango ntango bakutani na tembe na bango bamoni biyano oyo epesami yongi olakisa ete ya solo vutuka bana mpambu vilila bakokotiela etembe te na mokili mobimba tokolika ete biyano nyonso oyo to mpe bosenga na biso nyonso tokozwa biyano nyonso na kati ya lisanga ya vutuka bana mpambu vilila nayebi te kokoma nsoni par rapport ya lobiko ya bayindo vuvamu esali 27 ans de lutte lelo par rapport ya lobiko ya bayindo na ndenge bino obandaki misala lelo bilan tokokosenga ata mosu bino te ekolo mosala nde tokosala ata mosu bino me na bino moko mpenza boye estce bozomona évolution ezali to toza kaka sur place na ndenge bozomonela yango matondo mingi ndeko pero tokolika évolution eza makasi pamba te soki tolobi na 95 wana ntango tozokɔta kilongo soki toye 12 personnes
C'est-à-dire qu'ils l'ont besoin sepeli to sali plein à makasi 12 personnes. Tomonaki ndeko na biso ko fundwa lekaki awa na ko sala commentaire mo ke pot biso ntango wana ko fundwa zaki penza elenge mwana ko to parce que 13 ans mais lokola bango bazaki déjà to bana ko compter mingi sur bango parce bango libota mobimba koko nzuzu ya demba malokola azali moko oyo azalaki na makita ya yambo oyo esalaki te ebota vuvamu nde ye na kondima wana amemaki bana na ye nyonso to kofunda za parmi bana wana bayaki na mopepe wana ya kolanda baboti nde vraiment soki bango bayi lokola azalaki mobeti mbunda mpenza mpe ya makasi donc tokomatisa ye na mwa ebonga lokola mbunda elekaki na molai tokomatisa ye na ebonga azobetela biso mome soki toza 12 personnes toza ebele tosali plein mais tozomituna est-ce que bato bakoya na sango oyo est-ce que bato bakoya na sango oyo tolobi mais songa nzila lobi na biso boyika mpiko bato bakoya na sango oyo bato bakoya kutu ebele nde esika mokolo mosusu na kiniongi moko na bosani date na kiniongi moko tolali boyine nzembo ekita bana lukuba makweno munatambula nkangu etikwisa mukati kia beno est-ce que bato mpenza bakoya donc vraiment eliki ezalaki na ndenge tokomi lelo tomoni ete évolution eza makasi penza parce que imaginez 12 personnes bosali pleme lelo toza 12 personnes kutu eza eloko te matondo mingi tokolika ete tozopusa na penza suka po ete régi bazotalisa biso ete tokomi pena koshite na kati ya manaka na biso nde na wana tozomona ko Mansoni baza awa baza na kati ya robima na bango bantoma to pe na te na pyramide baza équipe de 12 koko basadidi baza na biso awa baza 108 donc baza na équipe koko mafuta baza ba 12 o monaki awa koko fundu 36 koko mana bango baza pe 36 nde bozomona wana toza pe elongo na cordon qui vuya na biso baza awa ancien 972 donc bango pe baza elongo na biso tokolika ete bango babandi misala biso toza bato tozobakamaki bango nzembo wana soki eyaki koko balobi awa na ngongo bato yembao mukango yango ezoya eza biso bayebanso oyo tokomi lelo na kati ya lisanga vutuka bana pambo vidima nakolika ete vuvamu ezali kaka kokende ezolala pongi te mpe misala ezali bongo kosalema batata mpe banengwa nakolika ete banso bayebosepelaki na émission na biso ya mokolo mwa lelo toyebi te mpona bandeko na biso tona bango na plateau na mokolo mwa lelo tokopesa bino mpena 30 secondes mpo ete bokoka kowengisa nkangu mpe mwa mbote etana moto na ndako 30 secondes mpe matondo mingi tokolika na bandeko na biso babundi na kati ya lisanga vraimen tokoloba ete boyika mpiko parce que lelo soki biso toyikaki mpiko te mbele toza te makambo ebele oyo tokoki koloba kasi lokola etando eza ngonga oyo eza makambo ebele nesonga nzela alakisa makambo ya profesi apesa mpona mokili profesi apesa tokosala manaka mpona yango na donc nyonso wana kasi tokolika ete bozala kaka branche na chaîne na bino soki mbala semba apesi biso libaku tokoyeba kolimbola makambo ebele topesi bongo mbote mingi na mbasi na biso tata mopepe tumonamo Luciela, présentateur ya émission Mokolo mwa lelo pe bon na nengwa na biso molonga ni mama ya bana nengwa ndungu kakuna matondo mingi matondo tozokoba tata basadi 30 secondes penza mwa mbote pe mwa kolongisa mwa 30 secondes penza matondo mingi na kopesa biso maloba biso tokoloba boyi vamu babwakela biso zelo babamba biso mabanga bafinga biso bandoki mais kasi lokola toyikaki mpiko yango esali ete vamu ekoma lolenge ekomi lelo mpona bambote na kopesa mbote na vutuka kobanda na bango me fumunkusu suka ya molongo ya vutuka nyonso matondo mingi bandeko balandi tokolika ete tokomi pena na suka ya émission na biso topesi matondo mingi na direction général nyonso ya Vuvamu télévision basungaki biso mpona mokolo mwa lelo mpona nini te tata mbala basungaki biso na ngambo ya caméra mpe bandeko banso mpe ezalaki coordonné epai ya cordon kivuya mpe elongo na ndeko Karo Kankonda matondo mingi na bandeko banso bazolanda biso nde tokutani na manaka na biso oyo ezali koya matondo mingi